s'abonner na chaîne ya Lola Masolo TV. Lola Masolo TV chaîne ya Motonuso Lole ya biso moko YouTube. Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça dépend na air oyo vidéo ya ngai petite sœur na bino eko komela yo esiko zali ndengaka na lobaka leki kati na bayaya na ye la voix d'Irlande voice of Island bandeko na ngai c'est grave. J'espère que vous allez malamu na mabota. Ngai sava na bolingo na yawe njambe azali ko batela ko sunga ko pesa makasi ko facilité na yaka toujours liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili yango na zanga ko tonda ete pamba azali bolingo mingi soki yete nani lisusu bandeko na ngai. C'est grave. Merci na bandeko nyonso bozo continuer ko soutenir ngai ko tinda ba message ba audio ko partager ba vidéo na ngai ko aimer ko s'abonner. Oh merci beaucoup. Merci na bolingo bozali ko laksa na sima ya mukongo na nga. Na zate mokozwa video na nga o partager. Na zate ozota la video na nga o aimer. Yawe njambe mokili azongisi la bino ya mingi penza. Yalo la na terrain yalo la yeyo ndenge na yebisaka bino ngunga mebula na zana kati ya cuisine ndenge bozomona nga ya. Lelo na yeli bino masolo ya elubu. Tozo ke ndeko découvrir ngana bino elubu ni yalo la yeli biso na mukolo ya lelo oyoyo ndeko. Na lati na tablier na ngai ba jeune fille bolanda yalo la na terrain na elubu. Ah oyezaka masolo a anti mameve. Anti ozawapi mameve na nga ozawapi mokili makambo. Anti le na nga moko mawa trop. Na lati tablier comme d'hab, vous avez vu que na finiki mutu na ngai poko lamba e bongaka ko finika mutu okotika mutu poelele te suki e pumbwaka soki koti na biloko liango sala kama pe na banzoto na biso yango tango zolamba ba jeune fille bozolanda ngai bisika nyonso ezomi bino partout dans le monde entier finika mutu na yo soko lingi ko lamba na yebike bolinga bakabelo ya milai tina mukongo kuna me na ngonga ya kolamba finika yango na tango aussi sokoki na okolongola parce que biloko wana batebele bakolia yango na finiki mutu nanga na lati tablier nazo présenter bino sikoyo elubu ya nini na kosala na mukolo ya lelo oyoyo awawa nazo présenter biloko na ko lamba na mukolo ya lelo na elubu na biso na kosala mbisi ya ukauka mbinzo mayebo na makayabu yango nde nazo lamba na mukolo lelo na elubu na biso ba episi na ngai tozomona wana naza na ndembe na ngai na ai ye wana azali bulu moko ya ai na longoli ba poso ye wana ai toza na matungulu na biso tozali na gu na biso tozali na tomate ye wana na kati ya mulangi toza na mwamba nguba oyo tobengi kisulu naza na feuille huile d'olive na biso ye wana na banza tolandi na bokebi nyonso na kolamba mayebo mbinzo na mbisa okauka na makayabu matungulu yango wana tomoni ndembe ai naza na mwamba naza na gu naza na tomate nanga kuna feuille na huile d'olive tozomona makayabu na biso na kati yango mwa mike tokomi tuna pona nini na kati yango boye parce que nyonso kokota na kati ya mbinzo na makayabu na mbinzo na mbisa okaka na mayebo na otiana makayabu na kati yango na mesure wana ba jeune fille to landa na bokebi nyonso ndeko mobali otomoni azoseka awa alati chapa pembe na mutu ye wana nde gu na biso na kosalela na bandeko pe basalela yango te kochanuka mungwa problème ezate mbisa kokauka na makayabu akozala accompagner na soso na biso ya pete po esala biso mwa c'est bon oleke to liaka ye na ye to kobakisa na soso ya pete ya kotumba alors soso na biso na assaisonnaki yango bien avant
po ete ekota ba épice na kati. Toyebika soso apetazaka na mwa buzoba mingi soko sali bongo te eza passe. Donc na salaki e bien avant po ba épice ekota penza. Na sokolaki soso na biso très bien. Na sopeli ye vinaigre yeyo na mwa mai ya tiède mukie. Na sokoli ye na sopeli lisusu citron. Pona kolongola zei mwa solo toyebi kaka na sokolaki yango na citron na vinaigre bango yeyo. Citron yeyo, vinaigre yeyo na sokolelaki mbisi na biso tozomona wa soso na biso pardon ya pete. Yango nde na sokolelaki yango très bien na zwaki ta na ngai. Na sokoli yango très bien na vinaigre na citron. Sima na yango na assaisonnement na salelaki yango yo. Toza na papa chef na biso ye wana kuna. Toza na magie na biso ya mai. Toza na hot chili. Toza na tangawizi, toza na muscade na white pepper. Yango nde na assaisonelaki soso oyo tozomona awawa. Yango nde na nika ki tangawizi na ngai très bien. Sima ya konika tangawizi na tie kuna na kati. Bon nde na bandi kotia ba biloko mususu oyoyo na muscade nde ka tozomona nango boye nyonso oyoyo. Yango na tiaki na soso na biso sima ya kosokola ngo na vinaigre na citron très bien. Bongo na assaisonnaki yango na ba épices oyo tozomona awa. Mwa couleur wana tozomona esali lokola mwa rouge ndenge esali boye ezali hot chili na biso wana yende muta décorango mwa ndambo. Merci beaucoup. Voilà, sans plus tarder, na tient déjà nzungu na biso na moto na tia mafuta po ete nakalinga matungulu. Na kotiaka juste mukie. Biso moto yebika pona ndenge tokoma kobati la santé, donc mafuta juste mukie kaka. Na tie vraiment kaka mukie. Na tie mukie huile na biso po lokola biloko kokota mwamba bimisaka déjà mafuta. Donc oyo na tie kaka juste mukie po permettre na kalingela matungulu. Na bosa na ngate ko pelisa bougie na nga oyo soki nazo lamba kwete esunga ngai basolo oyo to lambelaka oyo ye adozaka ngo mwa mukie. Ye adozaka basolo. Yango na preferaka kosalela bougie na ngai oyo na pelisaka ngo po solo epanza na nga ndako mobimba te. Nazo tia sikoyo matungulu nanga na kati ya mafuta. Na ocha mwa mai ndambo po permettre matungulu na ngai ebela bien. Mwa mai ndambo po matungulu na ngai ebela bien. Ba jeune fille bolanda bisika nyonso ezomi bino ba jeune fille bolanda. Yalola na cuisine. Yalola na makusa. Mokili makambo. Yalola na makusa. Ba jeune fille bolanda. Na tie mwa mai po esunga nga matungulu ebela bien.
nazo râper ai nanga po ete akota na kati bisika na tiaki matungulu. Nao râper ai nangai. Na sokola ki pe maboko na ngai avant na banda makambo nyonso. Na sokola ki penza maboko na ngai nazwa kita maboko ezala propre po nazo lamba biloko kolia bato ebele. Ma jeune fille bobo sana raté. Avo bando lamba tala eta ya maboko. Nazo râper yango na râpeuse na biso ya aluminium. Mais il y a plastique, il y a copal des malamu mingi. Mais oh le ko les anango il y a sika. Problème ezate mais mingi ko salela na râpeuse ya copal c'est mieux. Matungulu na ngai koto ezoko kita. Nazo ko bakisa mwa mai po elemba bien. Na chaki kaka kwili muke mbuma nanga ya ai bulu wana obiso na sto yebi na longola ki baposo yango yoyo nazo ko râper. Ai na biso azokota yeyo na uti ko râper na ti ai na biso. Ai na biso pe akoti na kati. Ekomi tour ndembe na biso yeyo pe na tie. Donc awa ekomi déjà matungulu ai na ndembe. Na linga na tia sikoyo tomate. Tomate na biso pe yango wana nazotia. Na kotia penza mingi te. Nokite kwa kochanga biloko ngai. Na tie penza mingi te na tie tomate normal. Fona kitisela ngo motema po ete tomate nanga ebela bien elongwa ngai. Fona kitisela ngo motema ba jeune fitango zolamba kitisa motema. Buisa ntema. Zwa penza motema kitisa yango. Tomate soki ebeli bien te. Eko memela o problème tina suka ya biloko ngai wane ko yokana. Mais soki ebeli nango kitoko ko sepela. Donc obeli si penza tomate kitisa motemo chemwa mai. Ndenga na cheboye. Na finiki nzungu nanga. Kote tomate nange toka malamu na dimine nanga pe mwa moto. Poso na chepe moto mingi ekozikisa yango na dimine moto. Baya ya bolanda bolanda ba jeune fille bolanda ya Safia na kati ya États-Unis na Dallas. Yaya yekolaka yozo ebagas mi yekolelaka mi yekolelaka ya Safia ya isdi kobuka na te tozolamba mbinzo mbisa okauka mayebo na makayabu elongo na ba jeune fille. C'est grave,
c'est grave bayaya boyekola kolamba bayekola kaka kola ba matungulu nanga na chaki awa ndembe ai tomate ezoko continuer kotoka po ete ebela très bien abengana ngai nazo profiter sikoyo kotia soso nanga na four po ezali papier aluminium yango oyo natia soso nanga na four tango ozolamba bayaya fo kozala na mwa technique na mwa rapidité nakoloba te nanzela kaka nde natiaki nzungu na moto koto matungulu ezobela na tomate ntina kosilisa bongo natumba soso non dofo kozala na batechnique koto nzungu ezotoka kuna mpe soso ezotumbama kuna ozosala boye basalaka bongo bakendelaka bongo nalatisi nani na ngai aluminium po ete epesa ngai mosala te ntango soso ekobela soki na depose yango kaka boye na plat na nani nango boye natumbela ntango soso ekobela na kozala na mosala makati ya kosokolaka susu nani oyo ezalaka mona ekangami fo kotia yango nanu mai elemba bongo kosokola yango nayebi to bajeune fille balingaka kosala yango te wana batikela yango bamama nayebi bino soko latisi na yo boye ekofacilite yo soso na yo nyonso kotumba salite nyonso na biloko nyonso ekozala kaka ekokolongola kaka papier oyo kozala pena na mosala mingi te ya kosala donc na cuisine fo kozala na technique il faut kozala na technique ba jeune fille soso yeyo soso na biso ya pete yeyo na poser na kota ye na kati ya four mais normalement ndenge nazalaki ko tiango déjà nazolatisa déjà nani nanga papier aluminium oso fongolaki déjà four pour échauffer bafongolaka four bien avant four ezoko chauffer déjà malembe tino ozosala manevre ya kolatisa kuna ya kozongisa boye four na ezochauffe déjà toyebi ka bamesure totumbelaka na ndako bajeune fille toyebi ntango mpe naosala boye naobosana te mpe kobalola kote oyo mpo biloko mpe soki eziki esalaka kitoko makasi te esalaka mabe vraiment bamatungulu soki se eziki deja ozikisi sango ezalaka su bien te me ya ngai lokola na diminiaki moto ere nyonso mpe nazotala yango bozomona ke ezozika te yango ezozika te tala nzungu na ngai ezozika te parce que na diminiaki moto epo ere nyonso nazotalaka yango soso na ngai yango nazotia na four voilà donc na likolo koto nazolamba soso na nga mpe déjà esi ekoti na four mpo na kobengana ngonga lokola koto oyo deja matungulu na ngai na tomate oyo natiaki na ai matungulu tomate ai ndembe lokola ezokende deja na kobela ngai deja ezolongwa nafungoli nguba na nga natia na kati nafungoli mwamba na ngai yango nazotia na kati awa ezalaka nango rapide kolamba mbisa okauka na mbinzo mayebo makayabo ezalaka rapide ezalaka nango rapide mwamba pe eleka te
kotia mwamba te na ndenge tolambaka ke ozolamba fumbwa non ye mwamba ne azalaka ozo calcule akoko lekana te soki pa lekani mabe ndenge na tie lisusu mwamba nazo continue kaka kobalusa kutu fona bakisa lisusu mai po mwamba lokola koti boye mwamba azana ezaleli malamu te biloko soki se ekoti mwamba zala mayele ya kobalusa zala mayele ya kobalusa biloko soki se ekoti mwamba o mwamba ezikaka pamba pamba soko so tie mwamba mayele na kobalusa donc ba jeune fille tozolanda ba jeune fille bolanda ngai partout bozolanda ya Raissa bakana na kati ya Canada na Calgary ya Raissa nayebi ke mama alakisaka yo tala pe ya lola koto mama atikaka te alakisaka yo lelo sikoyo ngana yo bandeko ya Canada nabosani bino te manu mazieta mama Nancy Madria bana no baoluka yo bana no bazoluka yo mama Madria yango yoyo nazozwa tan na ngai ya kobalusa yango po ete ebela ma belle lumière ma belle lumière molongani ya prédicateur Papi Mvila kaka na Canada kuna peselanga ba gros bisous na ba bébé na nga balandaka ngai bayaya kuna na ndako balandaka nga ba gros bisous na bango na ye lisusu kotala mwamba na biso na tie awa bisika eza matungulu ai ndembe na tiaki lisusu mwamba nazokonde tuzu kobalola po ete ezika te na diminiaki moto namoni ke sava eziki te nzungu na ngai yango wana bozomona eziki te yango wana eziki te paske na diminiaki moto mwamba nguba na ngai esali deja azokende deja presque pembeni pe ya kobela na azwi sikoyo mbinzo na ngai yeyo azokota sikoyo mbinzo yeyo natie mbinzo na ngai nazwi mayebo yeyo natie mayebo nazwi mbisi na ngai ya kokauka yango wana natie nazwi makayabu na ngai yeyo donc tolandi ndenge nasaleli nazotia sikoyo mai mbisa kokauka mayebo mbinzo makayabu yango na uti kotia bomoni ndenge na bandelaki natiaki nanu matungulu na nga sima natie ai natie ndembe natie tomate mingi te nazeli tomate na nga asala lokola bela mwa ndambu
nde na yeki kotia mwamba nguba pe na zuita ya kobalola bala na diminaki moto ye pa zo sala neti tendance ya bela bongo nde na yeki kotia mbinzo mayebo mbisa kokauka na makaya na tie mai na kotia pe moto na nga na mesure moko normal po ete ebebisela ngai biloko te biloko pe ezika te. Donc moto faut ezala na mesure normal. Kotia moto mingi te, moto pe mukie mingi te, mais mayele. Na présentaki bino na ebandeli, moi fai na nga yango yo. Na lobaki pe na kosalela buku oyo. Na bandeko basalela yango to kotia na yo mungu. Mais faut kozala careful na mayele parce que makaya buna tie kuna azana mwa mungwa. Donc il faut qu'on kende na ndenge moko donc ya mayele. Pour ce que sali erreur kuna biso pas za déjà na mungwa. Makaya bu pe na tie kuna azana mungwa. Donc il faut ko yeba ko tiela lolenge nini. Nazo tiaka ka muke eto kana ta una kwaya ko meka bon na yeba soki na bakisa obena bakisa te. Na cheka juste muke parce que makaya bu na cheki ye pas na mungwa. Voilà, tolandi pe tozolanda ndenge nazokende kokitisa ngomba na elubu na biso nzungu na ngai na moto na vandi pembeni nazo surveiller koto natala nzungu biloko so ekoti mwamba keba kotika ngo musika ba jeune fille biloko so ekoti mwamba zala nango mayele ya Hydra na kati ya Majester ya Teresa mbinzo na mayebo yango nazolamba bolanda baya isdi bazakuna boze bele ba jeune fille bolanda mbinzo na mayebo ndenge ya lola zola kisela bino na fu pe kotoyo naza na soso na ngai ya pete nazotala kado natali na fu natali nzungu natali na fu natali nzungu natali ko mokili makambo kolamba bayekola kaka epi fo kozala na technique na mwa rapidité esungaka kobosa na pete propété bisiko zolambela mwa kopangusa kolongola biloko ya salite nini ezateka bisiko zolambela bawazana matungulu telemeli yo koto ozosala ozobongisa soki pe basani pe ozokosokola ko ozokotia ozodo toko sisa kolamba biloko no nyonso vraiment ezala propre makasi wana pe lisusu ekontaka ba jeune fille. Alors mbinzo na mayebo problème nango makasi ezalaka mingi na kote kosokola yango ba jeune fille bolanda na bokebi nyonso parce que ba mama ebele ba yebi yango bayaya bo profiter koyoke pa ya yalola mbinzo avant ochaye na mai avaya kokoma ndenge na komisi eboy euti musala pona ye nani ozwi pena mbinzo na yo tia na plateau na sani moko efungwa mabanda kopona ye po mbinzo asangana na makala azalaka ya kosangana na makala soko ozwi kaka ndenge bosombelaki yango ndenge mama atindiselaki yango na Afrique ndenge eyelaki ndenge bosombela yango na Château Rouge ozwi yango kaka otie na mai ozala na difficulté ya kopona yango parce que mbinzo oyo ya pete waza na poate yena makala bakomate longo bamati likolo ya mai oyo kotia yango. Alors pona ko éviter nyonso wana avant ekokota na mai pona nani ezalaka musala elengi pona kolia mezalaka musala bandana ni kopona yango oponi olongoli ba makala nyonso wana sima na onde okotiango na mai otiango na mama ya moto otie yango vandisa yango pende vanda na mai ya moto ekolala pe elala mukolo kolanda na tongo obandisi ko opération ya kosokola yango ozokosokola yango mais soko osali bongo te yaya na ngai ndeko na ngai leki na ngai ozwi kaka mbinzo mbala moko
otie na mai kaka ndenge mama peseli yango yo ozwi otie na mai okomona makambo bakosala na makala okamwati makala lobinga na kotikala te toyaki na yo elongo bakomata na makala likolo ya mai. Donc pona nanu mbinzo na yo s'il vous plaît ya Benita Malakani na kati ya Dortmund balobi Bundesi nde makambo na mboka ba coach Tasi de Bundesi ya yo yango na ba gros bisous ya Benita Malakani landa tantine ya bana o tantine ya bana ti nazo solola na ba jeune fille tantine ya bana ya Nathalie Kasu na kati ya Londres ya Grace Mbuya bolanda ya Lola tozo lamba na bino mbisi ya kokaoka mbinzo na makayaba na four na tie soso ya pete na expliquer ki bino na ebandeli ndenge na assaisonnaki yango. Donc osokoli penza mbinzo na ozwa talalisa yango na mai mbinzo balamba yango mbangu te na mayebo ozuka kotie na mai ovandi muke olongoli osokoli olambi bokokutana na zielo na biloko wana zielo akozanga te ba jeune fille omona biloko ebimi nango kitoko mais zielo nde koboma zielo nde makambo zielo koboma. Alors pour éviter zielo zwa temps okolamba mbinzo na o lelo to okolamba ngo lobi yo déjà lelo banda ba makambo akosala pona zwa temps ya kopona mbango te pona penza na malembe nyonso cha yango na mai mwa ya moto mukie elala na tongo nango bandisi ko opération ko sokola après otiango su na mai otiki mupanzi ndenge moko pe na mayebo surtout mayebo pardon mayebo hey mayebo azalaka teti na ndenge moko na yebisa bino ba jeune fille mayebo azalaka teti asilaka zielo noki te mayebo asilaka zielo noki te do soko lingo lia mayebo ezanga zielo boma mai nazoyebisa bino ba jeune fille boma mai zwa ta na yo yepe pona ye asangana na ba biloko moboye na bosani mbe na bomba yango na lakisa bino mayebo pa yaka asangana na ba biloko moboye na ye batena pese komboni yepe soko zweka ko temba mona mai bakokanga mana biloko wana zwata ya kolongola na wa biloko wana isangana na yango china mwa mai ya check lali sai pupola ekutu nanu pardon yungula e pupola peta pu ezala mbinzo ezala ye mayebo bazana musala olongoli ba makala wana nazongi lisu na mbinzo wana tozongi na mbinzo tozongi na mbinzo olongoli ba makala ki yungula e pena basalite longa bondo ko chai na mai mukole kolanda obandisi ko sokola ndenge moko pena mayebo sokola e bambale bele ba jeune fille boma mai koloba na oto sokoli e kaka 2-3 fois itsoke ekoki nango ya soleil lomingo ya soleil landa mbinzo na mayebo ya bwekati ya gradin zao mbinzo na mayebo na terrain na yebi ke bolambaka deja boyoka ya Lola zwa ta ya kosokola ngo jamais osokola kaka mayebo na o 2-3 fois mayebo koki zelo kozala kaka zwa penza ata 10 fois penza ozo sokola ngo ozo sokola kitisa motema tango ozo sokola mayebo po mayebo azalaka teti soko sokoli malamu te okomona na suka na tango ozo lia biloko crème zielo ya olongolo ba point mbinzo peso ko sokola ki bientôt cheke kana presse ya kolia boye likala biloko no elongo valeur zwata ya kosokola mbinzo zwata ya kosokola mayebo azalaka na zielo mbinzo azalaka na makala sikoyo séparer bango osala en quelque sorte que mayebo zielo esila mbinzo makala elongwa
tango okoma propre penza ya propre yo moko senti pena ke te ça va ba mai no wana zo passer ndenge zo ko changer na sani bozo zo mona ke zelo ezali soute na sani zo sala yeba ke ça va ndesi ko ya na ndenga na lambeli yango boye otie matungulu no na moto wili mukeka ko cha wili ebelete parce que biloko yokota mwambe ko bota mafuta va yango yo soso na biso oye ko accompagner mbinzo na mayebo makayabu mbisa okauka soso ko accompagner yango yo soso na biso ya pete yenda zaki na four na resho koto to sana nzungu na biso ezoke no kitsangomba plateau na biso yango na tumbela ki salite nyonso etikali awawa ba jeune fille botala ba salite nyonso etikali awawa na kolongola nanga nani oyo na longoli yango omoni ke okozala na mosala penza te kozwa kaka te olongo tumba musuni nyama eloko nyonso ozuka ndenge eza boye ocheli okozala na mosala po basalite kokangama tout entour awa ekosenga nani osopa mai na mwa savo po elembisa yango bongo sokola me na boye tala salite nyonso yango etikali nango oyo yo opango sika na papier mafuta oyo après osokoli kaka esili nango voilà biloko na biso yango yoyo ezokokitisa ngomba kala te na kokitisa yango oyo kala te na kokitisa yango biloko na biso kala te na tiango na lituka oyo po koto moto esalaka malembe yango na tiango wana awa nalingi na kalinga mwa matungulu na kotia likolo ya soso na biso na uti kobimisa na four soso na uti kobimisa na four alors na otia soso mwa huile na ngai mokie huile d'olive na biso moke kaka po toyebi kaka makambo mafuta ndenge ezalaka makambo mafuta nde matata alors nazokalinga matungulu na biso nazosopa na likolo ya soso biloko na biso tokolia yango na fufu na kwanga matungulu na biso yango oyo natie matungulu na biso yango yoyo matungulu na biso yango nazokalinga oyo nakotia na likolo ya soso natika mwa mai moke natika mwa mai moke mwa mai moke kaka lokwa pe natiaki mafuta moke mai moke po elembisa matungulu na ngai yango nakotia na likolo ya soso oyo natumbaki natie pe na mwa gu na biso juste moke kaka po esala yango kaka mwa ndenge moko boye mwa ndenge soki mpe gu te okotia na yo mungwa problème ezali na etape ya fufu nalingi nalamba semoule na biso
nakotika ngo nanu etoka ndenge natie boye nakotika ngo nanu etoka bongo nakoya kobakisa lisu mosusu nani nanga natiaki na moto etoke ozomona mpenza ke ebeli masango nanga mpenza ebeli semule nanga. Voilà, nauti kosilisa natie deja basani na mesa tolingi tolia na biso natie deja basani na mesa tolingi tolia mbisi na biso ya ngoyo soso na biso natumbaki matungulu yango nakalingaki na sopi likolo mbinzo na biso yeyo na malili biso okauka na likayabu na kati fufu ye wana apetwa na kwanga dessert na biso pe yango wana mopanzi naza pe na bainvité na ngai déjà bango wana baza déjà wana na terrain donc c'est grave naza na couple awa couple ya papa na biso papa Roma ye wana na kulutu na ngai Pauline na Matondo Kionga donc bango wana en personne tolingi to lia na biso na mesa à suivre tosi tobondelaki na biso déjà donc toza déjà na mesa awa tolia toza déjà na mesa awa tozali kotonga nzoto balobi c'est grave elubu na biso tosilisi ekomi ngonga ya kolia. Bon appétit. Merci. Merci. Tokomi na ngonga misala. Ah. Tokomi na ngonga ya misala bande. Somo. Mama na Glauben. Naebi kolinga mbinzo na mayebo me. Arrêtez. On raté, hein? Confinement, oh, ils ont beau maman cambo. Please. Tokomi na ngonga ya dessert. Tozo kolia dessert na biso. Esa la biso mo makasi. Esa la biso mo bien. Ok. Ah. Bah jeune fille bolandi. Ndenge lubu na biso elekeli. Na esika o boyebi te bobakisi un plus. Soko yebi na yo. Ça va. Félicitations. Mais ce qu'on évite, au profiter de l'école. Bah, il y a sungaka. Ozumanda mwepa muninga, ozukuna, osala bien makasi. Ndeko na biso pe Kikas Pro TV. Atila biso ba elubu air nyonso. Na intervalle ya dimanche moko oyo kolanda atiaka ba elubu. Ba jeune fille boye kola bozwa kata ya kotala yango. Eza pe baninga na bino pe ba jeune fille mususu pe bazoleka bazosala ba elubu boye kola ekosunga. Maman, dans l'autre moko. Bitoto. Bitoto anizaka gumu dona misu kane na nule ya ajona kende Congo. Na okoma na boma. On a pas maman de Somo. Ntimba, je crois. C'est ntimba nini. Voilà mbelanga biboko wana. Alamba ngo bien. Car non akanisa kinga ndenge mama biso mo lamba. Azonta biso na mboka pinza. Kitoko. Alamba ngo kitoko pinza. Ngapa na. Sana lo boko na ya olambelanga. Ayedo lamba. Bito to apunzo manya. Vous. Bande on a la team nyonso ya bino ya ngwana
Mama Dionese Ntimba na Londres mukambi wa mama na kati ya Tottenham na Londres. Mama epai ozali Mama Dionese Ntimba yayo yangwana mama. Mama Dionese Nelly Mpemba mama na ngai kimia mingi sike zwami yo. Mama Dionese Florence Tutala mama kimia esike ozali ma copine tozawa mama kimia esike zwami yo mama. Mama Valencia. Maman Judith. Maman Chantal. Natchelo micro à vous. À vous. Et la Tanikaba. À vous. Maman Prédi. À vous. À vous. À vous. Continuez à vous. Avec tout le solo. Donc là en France. Là tu comme en France. Si il faut que n'est pas grand frère na biso. Mais tu as les banzela te. Sikoyo te okutana nande komo wende kwa mangala kaka. Na masolo kaka boya lobio na yebi ko tango dio solo bozo kende na yebi kuna basolo na yana biso na téléphone. Alobi ke no yaka na bango. To bandi ko kende nande ko wana. Toke abina ko misabino ti na destination bonga na kolekana nanga. Toke ti na muna. Te tukutana kala bare ya ba metro mo ndenge zalaka. Oh to ko matana metro bo bozo na ye bo kisana na ye ka ndenge français zalaka. Si vous avez un grand photo, mais tous les métro ni buena, vous savez déjà moi relation de connaissance na wande kwa na nzela kaka. Ali ya lobi o wapi bozo ke tanto zo lobane bisika to okende ya zo yo kasinde maloba na to sola na grand photo ngape na wale ka ba kote wana. Mbamuka lobi ko pesa na sola na ndeko na bino na yeba bo okende wapi. Tamba solo na grand photo expliquer ka fa te po mais na wana ba ona yebi na na wale ka kote wana. To ko mo kende, amebi biso tiku ne pas grand photo komi penza. Koko bagato komi grand frère yeba kite to yeba ni nande kwa wapi nani ami yebela kinanu te. Mbamoko akomodula libandi ya tata wana. Yena. Ya tata na tokende kina yekuna. Ye grand frère na akomodula libandi ya tata wana. Oh. Akomodula libandi ya tata wana o tokende kina ye. Il faut y aller à libandi. Si vous préférez libandi à tata, le papa des amis très bon. Si vous na Monica ga akomga kutana tala papa wana akomga ngabi oh mais il fallait ngana pesa explication que non ko to kutani pesa bobo na ba mo ya bandi mon frère en tout cas c'est plein la libandi. C'est plein la libandi avec quoi c'est plein la libandi non pas ngape na la libandi mais yo pena na mona ngeza ma très propre. Omega wewe sanga hii secret nini? Secret ni osala pona ko soigner libandi na yo. Ya lo biti atukanga secret na libandi na ngona kata rango air nyonso. Sozo kata ngo air nyonso libandi ne kozala propre. Kotika ngo bata mingi te do air nyonso ko kata sunga. OK. Sunga. Hey. En tout cas, ya bienvenue. Et si ko zali ya yo ngwana. Comment on a pas là? Tu as dit que nous voyons surtout que nous avons un maman élevé. On a fait que nous avons un voyage au Koboye, mais nous avons fait que n'est pas grand. Voilà. Yango wana. Voilà. Ok, ngati kalaka. Yo on est bienvenue. Yo on est bienvenue. Oh, you got different look in Afrique. Oh, is a cause that thing, eh? Because no so. Is a cause that different look ga o pense la. On look na bina pense la bien. C'est tout ça mo dagi na moya e mais. Loki. Ya solo. Bo apesa na loki na bino do ba e bike loki na bina pense la kitoko. Na moni ba secret que ne bombali na Olamba. Ouais, Olanda, c'est une jeune fille. Ouais, vous à la pena prudente, vous à la focus na ngala suni. Gocha makani si pena ndenge balambi wana ezala toke libalo komo benga mama.
Bachaka la pondusa comme boni ya mungu. Bachaka comme de pilipili. C'est ça. Pour la libela ba osala moko na bino. Ouais, bozala pena mayele boye kolaka et osala bien. Bino pe bozala relève un jour ba maman bazate ba okola ba kufi ba kei misu bino pe bozira relève. Bolakisi bana na bino. Donc c'est très important bozala pena mayele na oyo ba maman bazolakisa bino, ba tante bazolakisa bino. Ba ngope ba yekola kika et pas ba parents. Mais lelo ba komolakisa bino. Alors ba jeune fille bozala mayele. Oyo nyonso bozala botala onka na ndenge ya plaisir à hôtel à télé mais luka obomba quelque chose aussi est important et pour aider au pension. Merci la réception à yo, tu l'es bien, tu m'es bien. Ouais, pour mon ingo m'a fait comme tout ça. En tout cas, merci. Malgré papa Narcisse et Dieu raté, bon, voilà ciment. Comme ça, tout ça, vous oui, merci beaucoup. Merci, Nagnos. De rien, papa Nanga. En tout cas, na sepeli makasi, na ndenge bo répondre na invitation Nanga. Na sepeli vana moni ke boye, toli elongo, botali elubu na sali, bopesi ba point. En tout cas, vraiment na sepeli makasi. Mais toi, opesi combien de points? Sur 10, opesi combien? 9 c'est 10 hein. Et solo hein. Ah, merci pour makasi. On a opesi 10, mais na longo de info papa zate. Ça manquait à moi et on a la longue. La raté un peu pour la paire. Père Azate, père. Très bien, Hollande, très bien. Vraiment, merci beaucoup. To soukeli na biso awa bolandi ndenge lubu na biso et keili vraiment. Na ici que zali remarque conseil ngandi na zalaka na posa na ngopete na yeba ko bongisa. Ah yalola. Mbelo salela ki boye, yalola mbelo zongusela ki boye, yalola mbelo kendela ki boye, na kosalela yango, na kotia yango na pratique bandeko. En tout cas, merci beaucoup na bino nyonso bozala ki wana, na bosanité ya bojite tike vaya na nga métis depuis Panama. Ya merci mingi, ndeko na ngai urbain chez vous. Urbain chez vous mobile ya pembe na kati ya Panama ndeko na ngai. En tout cas, merci beaucoup pour nous soutenir. Ya net désolé les ndonda, ya mvoa tout désolé les, ya mvoa tout désolé ya nga sale la ka kombo na ye, ya Marceline Pezo mabeti, ya rite makeup, ya ngwana na bosanité ba boti na nga na kati ya Lyon na français. Maman Nancy, couple disciple Serge, Nakatia Lyon. En tout cas, merci beaucoup. Ndoi Nangai Lola, gros bisous. Bande quoi Lyon, na Bossani Binoté, ya Mireille, Kiveka, ya Mikole Bele. En tout cas, merci beaucoup, ya Nangai. Bande quoi Brésil, na Bossani Binoté, oh, na Zomo, na bande quoi Brésil, na Bossani Binoté. Vraiment, merci beaucoup. Maman na Julien, Nakatia Kilder, en tout cas. Merci beaucoup, bande konanga nyo sa Kilder, bande ko ataille. Na Irlande, vraiment, boza ebele. Bolanda kangai, botala kangai, talaka nga mungongo na bino. La voix d'Irlande, nabi ke bozo soutenir ngai, bozali ebele. Irlande, mobimba bisika bolanda kangai, partout ezwami bino. En tout cas, na pesi bino, merci. Vous continuez de soutenir ngai, petite sœur Kas na bayana e, et ko sala ngai bien makasi. Nabisika nyonso partout dans le monde entier boza ebele na yebi bolanda nga. Ba mususu na yebi te mais ozwaka tana oya kotala nga pe kolandanga. Pourquoi pas même ko partager ba vidéo na ngai. En tout cas merci beaucoup. Yawe njamba batela biso apesa makasi pe opportunité wana tokutani na numéro ezali koya à suivre. Oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lobolo d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko ya kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Kala biloko ya kitoko. Ba mama boza wapi? Ni ya mamunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula
balula molato batansuni ya kilo basere ya poa tala bilamba ndenge ezokolengalenga bandeko bobenga Charlie Lobulu ye oyo papa na biso asuri biso makasi tala barobe ya mariage ya valeur mama biloko ya kitoko basoire ya kilo abene bakombaza mikolibie bandeko tobinga Charlie Lobulu d'Istanbul numero na yango wana ezokosafishe tala bajin oyo tolingaka bateli ya bapapa ya manguna ya valeur bapapa oyo balula monato bapapa oyo balula sukendi bobenga Charlie Lobulu d'Istanbul opase commande na yo après quelques jours okomona biloko liboso a porte ya ndako numero na yo yango wana bandeko bo hésite te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier ndeko Charlie asungi biso ndeko Charlie abimisi sekele libanda tala biloko ya kitoko abenwa bina bimbote bandeko tobenga ye Charlie Lobulu ye